Voilà, chers internautes, Binomoro Boyogagi Sango, Mapa, Nabiso, Tolamugi na Tongo Mape Mati, Mape Zaï na 100 francs et commis na 200. Donc, Tolinito Tuna, Mouké, par rapport à Bamama Baomo Bate Kaka, Nini Oyo, Nini Oyo, constaté na journée à l'élo, Tango, Baye, Kozwa Mapa, na Tongo. Mbote Mama. Mbote Papa. Boni, tomoni lipa oye munene bozaka na prix nango ekomi combien? Lipa oye munene ekomi na 300 et yepe munene makasi te na 300. Oyo 300. Oyo 200 francs. Ezaki combien? Oyo ezali basali yango kaka na 200. Oyo akanga journée ekomi na 300 yango oyo babimiseli biso na 200. Sikoyo est-ce que bozaki prévenir boyebaki ke osale mabongo mape ko matato ezali ka bokei kozwa mapa et changer to ezali nde? Toyebaki te. Tokei kaka biso tobongisi na montant mususu na calcul ndenge tozwelaka tokoma kuna mundela asali biso surprise mape mati 300 siko tomoni ndenge tokosala te tozwi pete tozongi po tobebisi déjà calcul yango toye tozwi oyo na 200 francs awa na boulangerie ya Bakoni pa bafongoli sika sikoyo mama par rapport ya ba calcul na bino ndenge bozwaka na ba pourcentage siko ndenge bozwi te kuna seke pourcentage na bino na journal lelo et calcul ekufi calcul eku pourcentage ekufi calcul ekufi bomi déjà calcul siko nini boko senga est-ce que eza par rapport à nini lipa e mataka brusque mandenge wana bango ba pesi raison bango ba pesi raison ko farine mati mama lobi yalaki na 25% bango ne ba 0 boye comme na 35%. Ni nango 35 dollars, c'est comme bah mati c'est comme na 35 dollars. Ça dit 25 à 35. Yango ba mati mapa. Ah. Voilà donc siko tango mati bo toyebi na bamboka msusu ezaka moi logo e bouger prix bo etam soupe basali ba revendiquer ba nini moi discussion meka to ko revendiquer mukeza yite. Ezalaki lobby. Mais mundele assisté kaka ke lipane kaka 300. Carré 400. Nini bo senga peut-être na ba konzo batali côté makambo ya kolia to makambo ya ba export na import donc ko exporter na ko importer bilo. To senge pa ba konzi batana no makambo komi na mboka mbongo ezate na 300 400 ba kilia siko bazo somba te bazo boya. Bo bazwaki na tongo. Tilero na nesilite bazo boya valeur à 300 na 400 bazo lingate. Est-ce que mape koma bino petit ba euro? Mape koma biso ba euro te. Mape za ne to zwaka mapa na 5 heures. Ti to koma ba 12 heures mape si. Mais tala siko bazwaki banda tongo tilero mape za. Voilà, binomo bomoni donc tozaki surpris bisonyo surtout otinda lipa na tongo lipa si mati mapa yango eza ya komata to ebite so ba imboka ba kopesa mama nino ko ikoloba liloba suka pona ma situation o esalemi na journée liloba na ngai ya suka ezali boyi en tout cas ba konza mboka botela biso likambo oyo po toso kokate biso ba oyo toso ba mama vevi toso bokola bana kana musala ya mapa oyo sikoyo mapa ndenge baza ko matcha biso ngo boye toso teka na biso malamu te sikoyo yango na botela biso likambo oyo malamu boyo kana bozo kisala biso ko kaka na prix oyo ezalaki ya 200 po tozo ko teka malamu. Merci beaucoup. Voilà, chers internautes, Binomoro Boyogagi Sango, Mapa, Nabiso, Tolamugi na Tongo Mape Mati, Mape Zaï na 100 francs et commis na 200. Donc, Tolinito Tuna, Mouké, par rapport à Bamama Baomo Bate Kaka, Nini Oyo, constaté na journée à l'élo, Tango Baye, Kozwa Mapa na Tongo. Mbote Mama. Mbote Papa. Boni, tomoni lipa oye munene bozaka na prix nango ekomi combien? Lipa oye munene ekomi na 300 et yepe munene makasi te na 300. Oyo 300. Oyo 200 francs. Ezalaki combien? Oyo ezali basali yango kaka na 200. Oyo akanga journée ekomi na 300 yango oyo babimiseli biso na 200. Sikoyo
est-ce que bozaki prévenir boyebaki ke osale mabongo mape ko matato ezali ka bokei kozwa mapa échanger to ezali nde toyebaki te tokei kaka biso tobongisi na montant mosusu na calcul ndenge tozwelaka tokoma kuna mondele asali biso surprise mape mati 300 sikoyo tomoni ndenge tokosala te tozwi pete tozongi mpo tobebisi deja calcul yango toye tozwi oyo na 200 francs awa na boulangerie ya bakoni pai bafongoli sika sikoyo mama par rapport ya ba calcul na bino ndenge bozwaka na ba pourcentage sikoyo ndenge bozwi te kuna seke pourcentage na bino na journée lelo e calcul ekufi calcul eku pourcentage ekufi calcul ekufi tobomi déjà calcul sikoyo nini bokosenga est-ce que eza par rapport à nini lipa e matakaka brusquement ndenge wana bango bapesi raison nini bango bapesi raison ko farine mati mama olobi ezalaki na 25%, bango nde bazelo boye ekomi na 35%. nini yango 35 dollars sikoyo bamati se ekomi na 35 dollars, c'est-à-dire 25 à 35 yango bango bamatisi mapa. Ah voilà donc sikoyo tango emati boye toyebi na bamboka mosusu ezalaka mwa eloko ebouge prix boye eta mosusu mpe bato basali barevendike banini mwa discussion emeka to korevendike moke ezalaki te ezalaki lobi mais mundele assisté kaka ke lipane kaka 300 carré 400 nini bosenga peut-être na bakonzi oyo batali kote makambo ya kolia to makambo ya ba export na import donc ko exporter na ko importer biloko tosenge pa bakonzi batala nanu makambo ekomi na mboka mbongo eza te na 300 400 bakilia sikoyo bazosomba te bazoboya bo bazwaki na tongo ti lero nani esili te bazoboya valeur ya 300 na 400 bazolinga te. Est-ce que mape ekoma bino mpe ti baero mape ekoma biso baero te mape ezala ndenge tozwaka mapa na 5 heures ti tokokoma ba 12 heures mape esili mais tala sikoyo bazwaki banda tongo ti lero mape ezali. Voilà, bino mo bomoni donc tozaki surpris biso nyonso tu otinda lipa na tongo lipa si mati mapa yango eza ya komata toyebi te so bayimboka bakopesa mama nini okoki koloba liloba suka mpona ma situation oyo esalemi na journée liloba na ngai ya suka ezali boyi en tout cas bakonza mboka botalela biso likambo oyo mpo tozokoka te biso baoyo toza bamama vevi tozobokola bana kaka na mosala ya mapa oyo sikoyo mapa ndenge baza komatisa biso yango boye tozoteka na biso malamu te sikoyo yango na botalela biso likambo oyo malamu boyokana bozokisela biso yango kaka na prix oyo ezalaki ya 200 mpo tozonga koteka malamu. Merci beaucoup.